Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Tchiki tchaki. Malada tout le pays, tout le monde a les sous. Ce qui n'a pas les morning, la tolinga la kamala. Maman bénédiction, tout le monde a la licence. Nasuki na ngai wana Yesu yokano samba Nazali na ngai se moko Yayo ya motema papa Mase na kolela lelaka Na kolele pala na nakoki koyambela nga mbela oyo Opango sepi nzoli Masalela bangolo na moko Nasuki na ngai wana Ay,
Jadi ya kembang mainan ke? Nzambe losambo na biso na tongo lelo ezankolo limolo mosantu asunga moko na moko afin que séparation o Nzambe etika biso na basusi te na baproblème te me etika biso na elikia biso tozabana na yo tokoba kouya na kati ya banzela na yo Libelobi, souviens-toi de ton créateur avant que les jours mauvais n'arrivent, jour ekozala âme et que dans le séjour des morts et nzoto ezongi dans la poussière bisike ezalaki et bisike uta Nzambe toyebi ete oyo eza mystère na yo âme ya mama eza na lieu de repos pe nzoto ya pamba nde ezozonga na mabele toyei kokokisa maloba na yo et la Bible dit l'esprit ezongaka epa na yo Nzambe Père de gloire toyebi ete yo oza Nzambe oza na contrôle nyonso tika ete âme na ye epema na kimia nzoto ezonga na mabele e molimo toyebi Nzambe yo moko oyebi mpo eza ya yo e biso tozozonga Nzambe tolingi kaka elikia mpe consolation ezonga na mitema ete événement oyo ezala susu une interpellation mpona moko na biso koyebi ete un jour ça sera notre tour ntango yango ya kose préparer kosengi kimia na kati ya mabota na bana na bandeko mpe libota mobimba kozonga na biso eza ya kimia ba le nom de Jésus force nyonso eza contraire na volonté na yo ekoka koprofite na situation moko to mosusu mpona koatrapali ya kokoze baproblème Nzambe na bomoi toranda yango nul et sans effet na mokonzi opesi biso dans le nom de Jésus-Christ tosengi kimia mereye na kombo na Yesu amen.
Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga Ilusa, Victoria Certa. Amen.